Tozong à côté que nos meilleurs artistes live. Voilà. Papa, totika bisalela, totika koko sabato batala gabiso, to sunga culture nabiso, ça la culture, le pays n'aura pas à se développer harmonieusement. Fali, ochaye na live na héritier, avant la tanga na kofi na ferry. Fali na héritier na live. Papa, et ça le droit de comparer Boutou na moi. Au moins il fallait côté live à la performance. Fali côté live azalaka pena azalaka na azalaka rendez-vous. Fali azalaka forme na live té. Fala za musicien studio. Fala za makasi na studio. Fala za makasi na album. T'as la performance ya héritier Watanabe na Fali na live. Ils ont le ressort comme ta koufa. On s'en prend, déjà le roi qui non, on met comme moi na maternelle, na mon assisi ma licence na ye. Ce que héritier dans notre assisi pénal licence na ye, fala za na maternelle. Wa to lo ba côté live. Et ngelo batterie non fala za mi, c'est un musicien, mais côté live fala za la makasité na live. Wana ba tunos tu ba yebi yango. Au moins dynamisme o héritier za la na live na ba concert. Fala ça là. Oh, muzaki ndingu bo changer déjà ba téléphone hein. Liboso moi sina yo saka saka pondu abandaki na ngoloba yo simbeli telefone sikoyo yo poko moloba saka saka pa simbeli yo telefone muzaki ndingo esengo tro bimisa nyonso yaya bimisa penza soko silisi ko bimisa simabiso tokoya ya sika ezate oyo ko bimisa faire gola amukuse faire gola ama boro makasi faire gola azora ba visa na pasi faire gola aliagi gola faire yaya oh bana mibali okutu ba Charlie Prince ozomona mwana mobali ya mulai ya mutu penza mutu ango siko ya kovo siko lokwa sane mbele soka lati penake cravate veste azoloba batu ba che penali toy aloba ba Vasco Mabiala baloba bato bavanda na fere banda na tangu wana fere na komi na niveau azana ngote do bato ba yebinda kwa fere bien baloba yaya oyo abotami na fere orligola aloba échange nango fere te likolo nango malobi na bino peko finga na bino yango nde matisaka ye bimisa pena nyonso sokola pena nyonso biso za ba wariote biso za ba wariote mutu bazalaka baba moko azoloba kizengi moko azoloba o babenga na kelma wa beinda timoko azoloba omona bango bazozwa vertige bakomo kende kokangisa yo so mona mnoke kokangisa kizengi oke kokangisa mutu ya liboma yo za kizengi moko boye okotaki na famille na biso bagolwa etanke mutu maladi mwa eto bengana yo ezati to yambi yo oza lokola mwa likaku na biso moko bosoko zo sauter zo sekisa biso tozwa yo extrêmement na biso ya ko sekisa aka biso na ndenge ke ya kofinga siko bato misusu me bato ngo bandeki kofinga babandeki ko comprendre te ke biso tozwa ko lokola ekeko moko boye tozwa ka yo lokola mutu moko boya maladi ya ndeke donc to swako lokwa betanga so imoko boya quartier sikoyo ba wario ndem bande ko zwa au sérieux soki bolandi ba vidéo na ngebele na nolo ba muzeki ndingu aneka un simple kisimbi mais bino ba wario bolandela ke nini bo bebisaka ba mbongo na bino ba spiritas bokende ko kotsaka ba prison bokende ko betaka ye yaza na ye un simple kisimbi sikoyo bakisimbi bazaka na bango ka bongo kaka nenga neko finga batu muso ako baluka pa bandisu ko finga yo donc to yebaki ke likambo oyo ekoya nango un jour donc ndenge yebongo to zo banga na biso eloko te to zo kamwa na biso pe eloko te to zo seka kaka eloko ni asigeza wana obina Fanny yo petit Fanny petit nanga héritier petit nanga kaka bongo siko ndenge po bandi petit Herveline donc ndenge ka to banda ko seka lero banda ko finga bango nde pe to seka ndenge zo finga biso po to yebaki deja ke ekozala bongo po pa bakisimbi ekendaka bongo po mutu ezo yeba nango te ke place na koko finga te place oyo ba pesinga bonbon menga na okanisa ngo libanga donc kisimbi azaka na ebongo zoba zaka na ebongo
Siko ya mawa ezake zoba abali moninga na ye zoba siko ba osabu zoba na bango bino boza pena bazoba yo bakumbisi yo chef d'entreprise mais oye na yo kokota ngo incompréhension ke babeti bino 12 donc c'est lo yo etant que kisimbi fallait batika yo kaka na kisimbi na yo wana ke afinga rabatu azara dessin animé wana ndo mais o nyonso foti ya faire egola oyo nyonso foti ya faire egola papa yo mutazane kisimbi azane zoba ozoya ko matena niveau moko boye omoni ke niveau matiseli ye moko mona ekazana niveau ona te yango siliki ponga penza ndenge naza boye faire egola kumisinga ke naza chef d'entreprise na entreprise nanga ndenge na kosepela baleke chu ba Karine baleke chu ba Jaël ba nani ba Moura ba fingela héritier bato liko na ngwa héritier aloba nini aloba ke wana ba charge a Karine tango batuni bato wana alobi ba charge na ngati na yebi kutu bango te ba charge a Karine siko na yo oyo muzeki oyo faire egola ayeko kumbisa yoko za chef d'entreprise nini leki combien de fois ba manike ba boya bango pa fali baloba ke toyebi bango te totinda bango te basala ke pa na biso te mais babanda ko continuer peka musala donc bino lokwa bomona faire egola côté les plus pété place boya ko zwela ba vie na bino na facilité so alobi ka likambu do ye ana droit ya kolobelo te alobi on anko faire egola amuta mbongo faire egola amuta mayele faire egola amuta charisme faire egola amwana malamu alors alobi on anko po azape na droit ya koloba Ouera nsoni bemba la mususu alobaki ke Sankara ba propos ane abimisaka etali ete to vanda boye Karine Mokonzi akene ko finga mampata batune héritier boye alobi wana ba propos Karine na koko kanga ete tali ngaite abima mu Karine osala ane tali ngaite mais batone so ba finga batinda bango à part faire egola Mutu azora na etante ya kobenga mutu bake fingele batu. Soki le msu ba biro to yebite. Donc biso moko nde ba fani ya faire egola. Tozala soto fandi na biso kanda bazo finga faire egola to yeko finga. To yeko démarrer. Mais faire egola batu. Atinda na ye mutu te. Neti ngana limani na musika bwe. Na mona eka na Dides Arena, na ING Arena, na Nini Arena. Donc ngana eto kuta na biso te mais ngana fandi na voiture ngana o démarrer na ngai ata ba border na ngeza na ya propre mais na obeta kaka quand même faire egola te mutatindinga pona nini boye muzeki ndingo elo esalinga pasi mwana bitendi na biso matire to sekelaka to zasuna yete to sekele siko pa batu misusu Yangwana soki bongo te na papa te ba ina biso ezaka boy en tout cas kindingu yo so mona do finga mbali bozo na mona mo finga faire egola mais zo sekisa Afrika faire egola lobile na yo ki ka peki nga eveli nga na ki ngapela no mama mno na zo na ngo seriete moza kindingu sapera mukuse sapera nzala yo petit obandolo banini yo obandolo banini mukuse awa tala yo obandolo banini live yo ebele lolem ezipi minu tozomona yokote minu ezomona te ka lolem na matama wana eza neti matama lokwa fufu yo petit salite oza salite solo a choco hein grâce les Gaulois général Belver bakimaki kolala na yo na kolwezi oa solo ozo expliquer biso tolobi bon ezaka ba petit na yo peut-être ba respecter yo mais or que za nde salite solo a salite ba bando kima yo petit keba oh ezaka ka première vidéo lelo ozanga ça hein petit mususu yo tozuyo tosukoyo topeso valeur yo sapera mukuse na mwana ne ya mukuse tala sko moi sina yo wana
On dirait mutu akufaki. Balamusi. Yo. Osali live mob soto ya san. Banguna bakweli yonga na maboko. Porte fama mi baki na penga mobalio. Mutuna yo. Mutuna mi kolonyoso. Piaka obo sali na Angola obo bengi piaka l'international bato bazana salte bazana na stade tikali madusu domir le roi Kovour na toba ndokata suki kali boso awa na sima bakubeli yango tu yango bo sali na Angola producteur à la lité na VIP bato bazate ono ba texte VIP belé. Mais c'est comme warrior vraiment ma page profile votre conception sur Facebook. Tout ce que remarqué la vérité, vous avez une exclusivité la vidéo lokuta. Hein? Talangana ngolo na tongo na lamu na tongo na sukolite lengi nzoto. Mais c'est comme bino excès de lokuta. Botika lokuta ba warrior. Lokuta tonga mbokate. Otia biso makelele pamba na analyse likola kofinga ka faire. Mais to mona bino boki na Angola pamba bokoki na bino kuna te piaka donc piaka comme na ngo bilambela tanzoto piaka comme wa caleçon comme le sous-vêtement donc subi concert il faut piaka zala donc il faut couvrir zala na concert mais bazo na TV ko ba ono ba international bazaka ibele baliki bazaka partout et bino bato bazaka partout comment fait-il concert bobeti na kati ya stade à 20 000 places 20 000 salles avec stade à 20 000 places bo retourner sangote likolo kuna bato bazate na se kutuni na kolobate bo kati kutu bo réduire bo titi ba mabende bo titi ba photo ba nani ba fiche belé ba banderole belé comme ça pour réduire place na se bato pe ba koza na kati te mais yango bino ba waro ezalaka nini yango bokuma kokusa bato bo po biso tolo ba munoko te ba image ezali moto ti 23h45 pe na 0h azo mata concert te eza festival te o kino betela o mata na podium na ba 0h eza concert mata concert na moi bato bamona oyemba mizo ki de concert okota ko mata podium na minuit bon on a tellement escroquer public na escroquer ba fanatique na rabo tant on va faire escroquer biso tolinga faire parce que aza artiste ou aza vrai artiste ou non selon ba norme nango parce que faire azela rateki bato baya c'est comme déjà 18h faire déjà za la tabilamba na e a mati voiture azo ki netika concert plus tard za ba 19h mon frère la matina scène a matina scène parce que bato bayebi ki baroya baye koyoka musique baroya pour matalante bato baye koyoka ndule baye babina ba sepla musique za la fête mais yayo za bato balamti bien ba popé ba parfait na bango baye ba toki boeti motoki bimi bango esili bango comme si on a simandé siko ba lembi ba on fatigué ba bando misa solo nde oya siko boye concert bato ba se plaindre oh bo VIP bo te VIP ba personne VIP bo soldé ba bien na bino mo kaboli bato mais lelo comme ki non tant concert munana ngo bato ba ya bato ba bolo ba mpe ko ya ngaye bo seka biso nzoka biso sala déjà nzela munene to sala to ma musika ngana zana parler na tongo shingana parler ya lo bien meka faire hein fallait bien meka faire go la yepa comme un système avec concert à la vie streaming payant bazuka 270 personnes bato ba limina bango bato nyonso ba se déconnecter na live streaming on peut ba moni que concert a bete za va longa te tant to ba bino ki faire aza innovateur en musique congolaise botia tembe ayela biso homme acoustique to yoki lengi nango ayela biso live streaming payant to yoki lengi ayela biso émission streaming payant to yoki lengi ayela biso double adidas arena na lengi ba video ezali Genève arena lengi ING arena lengi kuta kosakana te yimo kazo bwaka sala sauce yanga bor siko bino kuna mutema mobondo ezolia bino mobondo eza fimbo ezo beta ngai natosaki te elimine bapiaka tango nyonso barido pamba minene nange komi mike ngana te ami ngana zongi warrior ba warrior musala la biso piaka solingo kima oya kota biso bagolwa ozonga noka ko po biso to misena piaka te
to mesi na rideau to bino eza identité na bino piaka na ba rideau soko sala bino passe tant bon na biso to sala ba plein événement na biso simbaka ezala bino passe bolele na te ba petna biso ba wara bo continuer kolela. Jeune fille à Bandal, Fally Ipupa, a continué à humilier la République démocratique du Congo de sortir dans un concert. Parce qu'ils ont même un pire histoire, monsieur Congo va faire pire à l'étranger. La salle toujours plein. Mais ce qu'on comme a Fally comme déjà sujet et comme identité partout au bimabé à concert, mais comme pire autotune na lokuta na ba rideau. Au Angola au sud, il y a un stade de VIP, mais la place VIP bato bazate. Comme vraiment identité vraiment fallait que la tsanga comme ça biso soni biso ba congolais loin de la Gaulois mais biso ba congolais trop mieux soni parce que congolais so robeta concert liban des ala concert lengi za concert kali histoire mais fallait même le bato matala na ba concert na ye to yebite so za maramnene so fallait ku fidine atika biso kimia to continuer ko beta musique na biso to ka musique biso ndenge zalaka akomo souffrir musique congolaise. Il fallait vraiment détruire la musique congolaise ou souffrir la musique congolaise. La musique congolaise, il souffrir le Japon en Fally Ipupa. Vérité, ce qui est bien dans mon quoi, mon zoba, mon tamalandi, mon soni. Les allois piaka bato ba osala mon Angola. Chaque fois bakinde, qu'on a piaka. Autotine kuto pile sili yango ba ko yeba bien te. Live streaming. Singapour katanaki, moi live streaming les juga ceux qui 200 personnes, 270 personnes. Mais il y a des millions. Mais il y a des dénigrés qui sont tous à la réalité. Tant que le monde est là, il y a des cette fois-ci, il y a des bon monde. Dans le bas-souté. On est rafalé à la tango à la piaka. Na le coup de temps, on a les réseaux sociaux à bonheur. Mais si le bonheur est bagolé, à la tango, on fait un concert. Un live streaming payé, il coûte millions. Il y a des dollars. Mais quand on va mettre piaka.